ebele bayebaka signification te ya magie blanche bamosusu bakanisaka magie blanche yango eza ya mindele magie noire eza ya bokoko na biso alors ke eza bongo te magie blanche eza énergie positive ya magie et magie noire eza énergie négative ya magie tant tozobana énergie positive elingo bake tokoki kosala oyo etangami pouvoir naturel alors so tobeleki énergie négative ozosala lokola pouvoir si naturel parce que raisonner osala appel à pouvoir si naturel osatendre nini okoyelo na nsima epai na biso tolobaka loba sala rien donc nga na komipesa pib te baoyo bayebi de batémoignage eza tellement ebele nga obenga soit obenga te ya liboso topréférera na terrain parce que nayebi ke motu nasali ne relation tozani à tout moment eloko nisala biso parce na autant lobelo ke baconnaisseur toza moke alors ke bamaître tokomi ebele trop ntango déjà moto ayebi biso non oza na mposa yaka mpa na nga nasalelo mosala na mosala oyo nga na kosalela yo eza na ekila te eza na condition te baancetre na nga déjà bafutela nga bacondition nyonso wana est-ce que ozomona yango eza logique alors que même nzambe akeli mokili oyo akeli yango atia mibeko na mokili oyo il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice wana il faut s'attendre nango na énergie positive moto nyonso alukaka porte-monnaie na énergie positive eza lokola aye kosomba porte-monnaie mpo na lobi yango aye na mbongo ya matériel tosombi matériel tosololi nga na ye main d'œuvre kete nga opesa nga autant nga na kosalela mosala na suka ntango tokosilisa ekosenga égorgement mpo eloko ezala activé ezalaka swati meme swati ntaba ou swati ngombe toza na bareligion toza na coutume c'est des choses différentes yo ozolobela ntango olobi déjà ke te okomi na religion sango église catholique eza babinzambi te église catholique eza religion place nyonso religieux eyali bakolakisa yo nzela oyo ya bolamu bakolakisa yo mpe oyo nzela eza ya mabe esika nyonso religieux eza il faut balakisa yo côté positif balakisa yo côté négatif yo yeba ndenge ya kolanda non travailler monsieur non et bon pasteur te pasteur baza monsieur chrétien moi moké monsieur chrétien moi moké et lelo potoye vraiment que non frère oyo ndabi misi nzembo na eboye ti zo frapper boye les amis mettre mille esprit to retrouver bien na symbole wana ko mimanga ce qu'on a ésotérique eza enseignement caché tozolobela exotérique exotérique eza lisolo oyo tokobeta en plein air enseignement oyo motu nyonso fo ayoka mpo acomprendre mwa moke spiritualité mais oyo oza nango mposa naloba kati wana ekomi mabe ndoki jamais omona ndoki alingi arrive seke ninga alaza ndoki esimba ate. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'air. Émission Nabino Rokomé Nabino Nabanda Nabino. Émission Nabino Plateau de tout le monde. Présenté par moi-même Isaac, il est le contre-maître de la poste congolaise de mon maman. Et pourquoi pas le bagamon maman? Parce que si Tozan a envie, c'est grâce à maman. 9 mois à Liboumou et au Bimina Mukili, papa a ok de Luka, maman Azobat la toujours. Namoni na États-Unis, wana joyeux anniversaire à toi. Maman aimé Katoukou bien Zavoma, donc Balobi 45 ans d'âge, maman place aux Alines Zamba Bakisolo et Belén États-Unis. Et merci aussi à notre boss Balobi boss fils Maya Lavoma et Isaac Maya la Balobi qui non pour na Sabino naza vraiment recevoir a on akati ya siècle Maya Los oyo ya monga fula place oyo nyon surtout ezala ka Balobi et c'est village vraiment et invitation nanga eza mutaleki na inviter nga ezali parmi ba maîtres spirituels ya Congo central menami tu azala Kinshasa a on a kombo ya maître mille esprit neto ko yamba vraiment na plateau na biso ndeto ko sola vraiment na makasi na kati sa plateau na biso. Merci aussi à mon vieux Chimtiti Swaka papa na Miradi Chiswaka depuis Londres depuis le vieux petit na yemu sala nga ba s'épouser sala nga mais bienvenue nga Rigotimba le plafond de Montréal les qui Star Astar wa le Rigotimba les qui Freddy Timba les qui a Gitimba baza toujours ensemble wana parce que et ça là quand même bien et merci aussi na ba dégâts Schengen et mami place aux Alives vraiment na kati à Paris toza a wana mettre Balobi mille esprit mon ingénieur si tu es d'accord avec moi. Merci beaucoup vraiment. Voilà notre ingénieur donc Douli Atakabir vraiment les qui n'a décevoir les qui n'a donc n'a relaxé biso et Longi vraiment il a invité na biso je dis directement bonjour maître. Bonjour.
Et je crois que maître c'est la première fois surtout un bon plateau na biso et je crois que nous bateau déjà ba fan ou ba internaute na biso ba déjà que nous combo ya maître mille esprit. Pourquoi combo ya maître mille esprit? Ah bon, mille esprit parce que musala nyons ba no pesa ngata on a apprendre spiritualité et ça travail à ma beto malamu na bandro sala. OK. Yango ba père spirituel ba l'accent spiritualité ba pesa ngata combo mille esprit. Et je crois que nos maître avant surtout kota na makambo na biso to ngento ba justement la signification ya combo ya mille esprit et d'abord maître auti na mboka nini et origine la maître eza na mboka nini pour se retrouver de l'ona Kinshasa parce que mingi afin na Kinshasa mais Kinshasa et c'est Kinshasa donc azamona Kinshasa to azamona mboka nini to me kepe na koyeba mo biographie ya maître na non mille esprit afin na Congo central précisément na ville ya Matadi donc siège pour mise en ville ya Matadi ah bana Matadi ba OK bana Matadi na habité eza don ya Matadi ou parce que à la majorité à bateau ba autant Matadi ba le ramener spiritualité non ba connaisseur tous amuké OK mais ba maître tous ebelé OK ba connaisseur nous sauter ngolo ba kazana Matadi aza connaisseur non mais ba maître au beaucoup ebelé merci beaucoup pour mes alis c'est moi bien balubi qui nous ba connaisseur ba ebelé mais ba maître pe ba maître basé belé ba connaisseur baza muké OK merci beaucoup vraiment et nabi qui non donc na rolo ba on m'a parce que tout ça na présence ya patron balobi qui non fils maya la vraiment au roi robot talibaku bo na oda suka bote patron aleki na osilika et vraiment mettre les lo suko oza na mboka biso ki tchasa za habité oui et za visite ya yo moko ko visiter mboka na donc ville na ki tchasa ou eza par invitation ya musala toujours ndenge bosalaka non na yaki na invitation à Moussala na Rosala mais tant on a ici Moussala na moni qui était na tikali libre c'est ça que moni n'a préféré qu'on passe na yo émission merci beaucoup vraiment donc yango a préféré qui vraiment passer la biso émission et lelo maître je crois que non et na yamba ba maître moi ebelé baloba na habité bino maître mille esprit science né d'abord ça science né Maître mille esprit à sa initié à sa haute magie donc magie blanche na magie noire et belé ba ebara signification te ya magie blanche ba musu ba kanisa magie blanche yango za mindele magie noire za beaucoup qu'on a biso alors que eza bongote magie blanche eza énergie positive ya magie et magie noire eza énergie négative ya magie tant tozo ban énergie positive et ngoba ke to ko sala etangami pouvoir naturel alors surtout belé qui énergie négative tozo ça ya lokola pouvoir c'est naturel ce qu'on raisonner au ça appel à pouvoir c'est naturel ou s'attendre ni royelo nasim je ne sais pas si on a beaucoup de questions ou bien non vous avez tout vraiment la question parce que tout le monde en a hauteur où il va mettre mon dernièrement à l'objet que non et à ça la pouvoir il y a 990 donc pouvoir ou l'équipe magie ou l'équipe pouvoir non surtout il y a c'est à mon qu'il n'a habité et pour nayo est-ce que pouvoir 999 ça existe aussi dans la science. Oui, monde 999 existe. Non, mais que 666 existe. OK. Donc il y a ça et na oyozo pratiquer ça même mais quand 9 6 et baloki 9. OK. Toujours bien positif, toujours bien négatif. Alors surtout toujours on a pouvoir na pouvoir ancestral. Na biso et baindo na bokoko to babé la ramine chiffré 999. Alors sur que okende na pouvoir ya mindele chiffre ba info ka mingi za la 666. C'est qu'il y a biso qui na pouvoir. Kolobate ya biso leki na bango na pouvoir na repère exemple ni le longa na mu Congo ba biekinga tant que chef de famille na ba Congo tellement que na pratika na osani na bando travail musala non na si na otoka musala ya biso ba Congo te na kozo musala ba luba na kozo musala ya bangala ba tribunions alors que pouvoir oyoza na ngoza pouvoir ancestral ya bino donc pouvoir wana ozana ngo eza au travail de narobani okoyi ko sunga kaka uniquement ba o bazana comment dirais-je ba o baza ba Congo mais okoyi ko bima libanda ba Congo te alors pour o bakisa connaissance nini ko sala aussi ko pour o bima ko o banda ko convaincre ba luba genre ba ancêtre na bango il faut en pouvoir oyo eza ya libanda parce que pour les lots tous à la biso nyonso ini eza mindele nde basangisi biso wana kozonga te réalité na biso pembe c'est ça. Et merci beaucoup vraiment maître mille esprit. Na comprendre que d'où les atakabiré. D'habiter to qui niveau d'habiter. Na comprendre bablo mozo elanga mais ça langa ko bien parce que musa na biso nese ngaraboye kokuta pe na bato ba expliquer sagesse, ba expliquer peu et donc spiritualité na nembo ya bokoko na nempe ya mindele. Et lelo oyo sikoyo
to ko mona vraiment surtout ba tebe na ba poto na ba sependaka keno et ba maître oyisaki ngai na selanga musala moko par exemple miselanga mbongo obimiselinga mbongo te naza pour mettre susu ya musala awa maître est-ce que maître vraiment aza parmi pe bateau oyo pe bato la pe na kombo na et pas la biso to loba salarié donc nga la romi pe sa pib te ba o ba yebi de ba témoignage eza tellement ébélé nga obenga ou soit obenga tel liboso to préférer dans terrain parce que na yebi que mutna sa une relation tous années à tout moment et là on est ça la biso passe na autant le belo que ba connaisseur tous amuki alors que ba maître to komi ébélé trop tant déjà muto yebi so non ozana pour ça yaka pananga na selo musala na musala oyo nga na osela yo eza nekilate eza na condition te ba ancêtre nanga déjà ba futelanga ba condition nyonso wana est-ce que ozomona ngo eza logique alors que même nzamba kili mukili oyo akeli yango na atia mibeko na mukili oyo il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice wana il faut s'attendre na ngo mais faut yeba ke mukito tambo na d'énergie ozana posa olanda énergie nini si vous avez une énergie positive, tu as les blanches parce qu'il y a une énergie positive et dans le ou à bomba libota. Alors qu'une énergie négative est en zoba ou à liaka libota. De tout temps, la deux énergies tu sais. Yondo rosa la choana o nanjela yo lingo la ndapongana orienté. Maître R déjà yo moko déjà maître aux autres reconnaître que non négativité zalina ou ana R moto père ko négativité point no ko c'était que non ko la négativité de la nani positif. Ezana bola munyon c'est ça la marana muki les arata la mabe muki ezala na kati ezala mabe nyonso esala marana mukili ata bola muki ezala na kati elungo baninza masali mukili na équilibre yo opusani pembe nanga ngate na oselo choix nga na kotali so réalité ya likambo ndenge ezotambola yo ndo kosala choix na yo mais nga na koponela ote ok na yesu na yeba siko différence entre porte-monnaie parce que on parle que porte-monnaie magique n'existe pas mais porte-bonheur ne existaka est-ce que quelle sont les différences entre porte-monnaie magique ou un porte-monnaie de bonheur porte-monnaie magique et ça porte-monnaie ça descend $, et ce qui na 2500 porte-monnaie du bonheur et bandi ko bimisa 2600 et ce qui na 5000 différence na moya mwana et na denyo surtout wana conséquence nango na mnyoso mibalana ya ko banana ça ti na 2500 na 2000 ti na 5000 entre nyoso mibalana est-ce que eza na conséquence mo na kati wana na ebiso bine bandeli il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice ce que tobito qui ne na énergie positive muto nyoso luka rapporter mon énergie positive eza le rôle aye ko somba porte-monnaie point na lobi yango aye na mbongo matériel to sombi matériel to solo linga na main d'œuvre que tenga opesanga autant nga na oselo musala na suka tant to sisa erosenga égorgement pour eloko nizala activer ezala soit meme soit ntaba ou soit ngombe yo ça dépend ya monta pe oyo yo osengi et pas ancêtre c'est un peu ça et après tant ressemble quand tu égorgeant aux porte-monnaie na yo ok ko sayela alors qu'il y a une énergie négative tant oyé aux la possibilité te et l'autre ressemble ezaka matériel nga opesa ngelo te na salelo musala ici aux yeux konoke après un mois yeba que tout ça les pouvoirs aux assir naturel donc après un mois c'est préparé na moto c'est préparé dans moto oui excuse il faut se préparer parce que comme les autres c'est un sacrifice humain parce que yo moko ondimi autant bolangela mulili oyo yebité sans que aux ana guide liboso vraiment vraiment merci à maman Charlotte et Cheyenne maman Nayani et mon vécu pour moi c'est vraiment et président Jojo Mbayo vraiment président a parti assemblée pour le Congo et papa Bicho Moïse Katumbi donc abalbi tout soutenu toujours tous ensemble et maman donc et sœur Nanga Florence sous la Mongala Paris moninga Irene Kanza pe cela ngambote pas l'idée à Patrick Ngobi vraiment basé ensemble Nanga vraiment tout Rolande Michel vraiment donc ça fait du bien tout makambo boy mettre différent donc après c'est la différence il y a Babylone surtout na et mettre est-ce que bato pe bayaka pe ata animi pa tamu anza molili pe boye olakisi nzela molili mandimi pe atamula pe bongo babayaka basé belé na mukili o nzamba akeli mukili na équilibre nzambe ya sali bulamu nzamba sali mabe to so nzamba za na posa bulamu na bulamu eza na mukili anga sala mabe te donc nzamba sali mukili na équilibre ndenga sali yo mobali asali mwasi asali yo moyi toza asali butu de miloko nyonso na nzambe alingaki mukili fo za na équilibre de mabe tango mususu eza la pe bulamu
bolamu mpe ntango mosusu ekomaka mabe. Maître Nengal qui n'a un peu question où il pas original bende les bazarana mingi na maman Jeannette Makangila et ba merfinga ma les grands managers na ba dégâts Schengen à niveau Paris wana bazara vraiment ensemble na bango balandaka biso et place bazar à Paris balingi ba d'abord entre parce que bino eza ba musulman ezala basango neto yoka pe basango pe bapesaka makambo bino d'abord bozawa nani bozawa maître spirituel ou bosala bokoko et différence nango siko bokoko na ba musulman na basango eza wapi tozana ba religion tozana coutume c'est deux choses différentes. Okay. Yo zolo bila tango lobi déjà que était au comme na religion sango église catholique eza babinzambi te église catholique eza religion. Okay. Place nyonso religieux ya ali bakolakisa yo nzela oya bolamu bakolakisa pe o nzela eza ya mabe. Esika nyonso religieux eza il faut balakisa yo côté positif balakisa yo côté négatif yo ye bandenge ya kolanda. OK parce que si dans le bongo parce que si OK na habité badega Schengen si tu es d'accord avec moi et évangéliste David King depuis États-Unis azala ba sugar bébé formidable ba vena nga balek tetima na Washington ba yebi makamno no solo là ceux qui na lobi bongo par rapport ceux qui OK par musulman c'est même pratique au moins taso chulai tout ça là eza ceux qui pas basango même pratique ceux qui pas la bino au bossa la raboko même pratique c'est ça qui na tout na meki un peu comme mélanger en que non vous êtes même religieux ou vous avez une religion différente. Non religion différente. Okay. Mais au tangami asan et c'est le komoro et poussaka nini ba entité liboso et ça la rappelle les entités les plus vite que possible. Et c'est quand nyonso o yozo sala au sala pardon et c'est quand nyonso au temple ça ou soit place aux autres travailler faut linga ko embellir en pour esprit à la facilité ya kokita esika. OK lorsque lobi que non ils ont différence religion na bango na religion na bino ils ont différence si qu'on a yana mais kempe ko yeba et c'est religion na bango ils ont plus puissant que religion na bino to religion na bino ils ont plus puissant que bango et loko ba bengi lumière ils ont loko moko et loko ba bengi ténèbres ils ont loko moko ceux qui yo tambo na lumière pardon ceux qui tambo na ténèbres tant lumière so ya na site ténèbres moi ils ont la pembeni moko ya te donc loba oza la guide nde oyeba ko yeba nzela oza lumière oui na ko kota pe na bimi na yepe na nzela on a continué bimi. Merci beaucoup vraiment beaucoup pour vraiment que non na vous allez étonner parce que depuis na ya ma maître spirituel na musala o vraiment na bi que Naomi Makola la star Naomi Makola maman sociale de la poste congolaise a eu maman solo la Naomi Congolo pe a eu maman solo la Ali no télé 50 vraiment na kati télé 50 mona kasa pa biso Jamaïca Samba a eu na maman solo la boss fils Mayala merci pour la présence makamoto solo la yé peut comprendre non. Maître l'auto au mec peut expliquer parce que ça l'a bien et comment on a su qu'on est au Nakati Ambo qu'on a biso il y a aussi des pasteurs aussi peu bazo basa la rappel no au tali TV né au fan na malos au moins peut TV au tali que non pasteur oyo on est vraiment ça la vraiment bosala nzambe on est ça la musala nzambe vraiment mabe est-ce que au yebi pe bango to au tala rappel bango na o choqué yo vrai pasteur ceux qui le loba bi ba église ya munene o ba ko tia mutu a côté ya batu nyonso faut ba croire ne pour na pasteur John to li a pété oh mon vieux pasteur John mais ba c'est là nanu na ligne polémique té non on a tanga kaka par rapport na ligne polémique té mais to solandé pembe. OK ezana mutu mususu na ko bani maître excusez non na question nanga na bi boye ningo ina kichasa ba pasteur l'espace vraiment qui toko boya ba patron fils Mayalos ba pasteur autokota na TV Tiamai boye Melaji boye pardon comment dirais-je miracle ils a délivrance té. OK oui bien miracle il y a délivrance té nemo to ba spectacle ils a travail té. OK mais côté en réalité des pasteur John mais mutu mususu na mukili oyo comment Rolanda mingi na l'église pour ami et c'est qu'un miracle les au salam mais sans le savoir que miracle est à délivrance il y a un autre luka na église. OK l'église tu as Lucas ko délivrance tu as Lucas solution makambo auto na ngoko ça. OK mais to yete pour un miracle. OK oignon sozo mona c'est la miracle. OK oignon sozo mona c'est la miracle il ba qui ça derota même Jésus a lobé la bino yango bien et ça et alobani alobaki
ebele bakoya na sima nanga bakosala miracle koleka même nga mais baza bana ya tata te on a biso réalité ka yango wana merci beaucoup vraiment vous comprendre que miracle ezaka bonzambe te vraiment ça fait du plaisir vraiment ne to solo vraiment na mettre 1000 esprits satima yoka kombo ka 1000 esprits il y a vraiment mettre 1000 esprits. Mettre 1000 esprits, quelles conditions pour moto à comment permettre mettre 1000 esprits pour y avoir une solution à problème là et mettre 1000 esprits. Quelles aussi des conditions pour mettre 1000 esprits à ah bon, nous tout soit pour ça là permet nanga. Et tu aussi des faciles à cause jeune repay, bah moni au pays. Oui oui. OK. Mais mutunyo soit pour ça na permet nanga linga ko expliquer avantages na désavantages à likam oyayeli. OK. Il faut natali sur réalité c'est là où yozo tambola est-ce qu'il faut y ba avantage nango il faut y ba désavantage nango non que na memono na maloba ya sukali ki oya ko pamuka makamususu na kati OK na habité sur la bungi la question bien ça na donc ouais tu expliquer que non ningi ozawana mettre herbazo et pas na condition na yo conditions angati on appelle ça condition conditions za ba isu appelle ça condition mais pour ça na pembe nanga ya liboso vérification to cha $15 $15 okay. Après vérification to kota na demande eza yonde mutu ko so na bantité na yo bantité ba rotali sa réalité biloko ni matériel ni to ko sur place ou Taliban boka libanda na sur place OK pour eza ebelebe to sela msala ya libanda ba ebine to sela parce que ba te belebe ya libanda mboka balela ko te biso baso monika numéro ya libanda mboka 00 boy bumba mboko et comme pour la conini ota et là on a biso ezana lobi ko moko te oyo ko luka na mukili oyo 5 km matangomba OK il faut avoir les sacrifices pour mutu pardon mutu o azana posa azwa wolo et senga il faut creuser libula makasi ko comme on a 10 mètres mais so zana kondimate je ne pense même pas que au reçoit or on appelle que tant yo tiki et tikana na o chaka pioche boy pozo yango OK côté matériel na naza entité te naza esprit te yango moni ke mutu na batu nyonso ba poussa na pembe na lo barabie mutu a poussa ni pembe na soka moni aza na prêter intira o poussa na pembe na tolo bila cercle infini tango o tchalo ko na kata cercle infini ezala pas pour na robima na yebite oyeli na travail ni est-ce que tolo bila côté positif tolo bila côté négatif voilà balobi que non est-ce que tout le côté positif ou côté négatif vraiment beaucoup comprendre que non donc qui kitoko vraiment donc merci aussi na espace Miami vraiment na kati yolo et pas ya boss Eric d'Afrique vraiment mutofani singa vraiment na mitch au mona yangiama malonga vraiment yangiama malonga inspecteur petit na Daus Québec mu fele donc ya pesi mbote capo courage na inspecteur Dios et Diable Meshaki et Gaga vraiment pesi mbote na espace Miami vraiment des places tous ensemble na bino vraiment et mettre le on a habité tout le monde a pour battre pe ba croire na bino moi trop ozomona ki no mingi tout le monde a bato balingaka amona tapso il faut pas bimisa mbongo pour tellement côté mbongo pe ne bato côté finance pe tous vraiment kozanga bloqué tous anga vraiment makasi au moins que no moto za biso ya pa te ya mettre azoloba puis si vraiment porte-monnaie wana est-ce que makambo ya zoloba wana eza quand même vérité ezaka mingi ba question biso pe tozwaka et pas ba fanatique la biso sali kutu loko ta senyeka to comprendre loko moko te est-ce que ponga na kozwata so mbongo pa na ye il faut na mona ta so sali na ebité ya ona ngaki na senga vraiment ko bon na ngaki senga te mais na ebité so mettre ko permettre biso et ACP ça va internet au vraiment balanda biso na to biso a spectacle eza musalate et mais bandeli je crois que vous avez temps poser une question na ebisa est-ce que vous allez penser à ça spectacle ni réponse ni au PC on a le bail qui non mettre na ebité so ko sala de ngolo baki o nga enseigner les enseignements nga na baraté muto a croire na mais na lo baraki so que moni ko na poso landa o nga na lobby pour travailler biso na yo nini nzela moko mais so ko moni que o nga na lobby et continuer c'est que continuer chemin na yo et nga pe na continuer chemin na nga OK. Et est-ce qu'on travaille pas dans les musiciens et on travaille pas dans les musiciens profanes je crois ou bien dans les musiciens profanes ah non on travaille dans les musiciens profanes et bon bah pasteur t'es bah pasteur bazar bah musicien chrétien moi moqué bah musicien chrétien moi moqué et les lots potouillés bah vraiment que non frère oyo ndabi misinze mbona e boy et petit ils ont frappé boy ils ont mettre 1000 esprits to retrouver bien dans cette bonne wana ko bimanga ce qu'on a ésotérique ils ont enseignement caché
tozolobela exotérique exotérique eza lisolo o tokobeta en plein air enseignement au mutu nyonso fo yo kapo a comprendre moi moke spiritualité mais oyo za nango posa na loba kati wana ko mabe ndoki jamais omona ndoki alingi pardon arrivé c'est que muninga ala zandoki esimba ate. Donc si tu roules au biso qui est frère belé oyo bazo beta ah c'est que ba ya pas à mettre l'esprit dans na repère exemple ni wana les équipes dans une opportunité aussi ba renaissance je crois que ba comité renaissance batali ba bina na ngami l'esprit dans une opportunité aussi ba vita ba comité vita so batali ba bina na ngami l'esprit donc équipe on a dans une opportunité aussi na kinya teza des ring mais dès qu'il peut, on a émission, on a simbi, on a un moment, on a sa témoignage, n'en parlons même pas. Il y a un abi, bon, Erozolo, bon, biso to ebi. Na lobby équipe. Équipe les ali sanga ya batu. Natangi komba joueur te, mais na lobby équipe. Oui, c'est ka batu nyonso ba président belé bayaka, que année où ils ont président oyo, c'est peu ça. Mais na lobby kombo ya mutu te ke ayaka pananga. OK. C'est équipe kaka. Tant yo luka kindoki pananga. Na pesio kindoki bona yibeta suli solo na njela kete yo zarandoki yango moni ba o bazo ba porte-monnaie même bazana ba ninga na bango ba sala divers ba olia makasi muninga za na posa muninga branché malingo fongo mate te mettre mille esprit nazaka place avec équipe wana parce que lobi ko simba des ring na de renaissance pardon renaissance na vita est-ce que match ni d'abord ya vita ou vous qui nous trouvons qui nous mettre mille esprit nous trouvons travailler match bah match à vite c'est belé donc belé wala ma tout tika na biso kaka po place au minga na vite na autant que match ni dans une opportunité vita il y a 2017 2018 dans une opportunité il y a renaissance il y a 2019 si je me trompe pas. OK. Donc bah match ils a tellement belé là. Voilà, bah match ils a tellement belé vraiment merci beaucoup pour comprendre moi qui non vraiment tous en mettre mille esprit na biso vato OK vraiment les au dernier vraiment to OK to titre comment na vraiment la souka émission na biso parce que tu as justement tous interview et ça qui moi passe parce que à ça qui on m'a mais tellement na respect vraiment après oh ya linga rappel mon na kino respect baza bato ba comprendre rappel musa na bango anima peka ka tout ça émission na Fabrice Matadien c'est par gaspé na yo ne moi makambo eleki na osala mape boni zo sala mape boy et mettre mille esprit et lelo oyo ozala kati ya mboka na biso pour bato ba leka ko d'abord na kolinga opesa numéro de téléphone et otike na biso combien de séjours awa pour na oleka ko zonga mboka na yo. Ah bon awa naza pour une semaine. OK. Numéro de téléphone est à plus 243 85 57 66 100 plus 243 85 57 66 100. Okay. Spécialité à mettre mille esprits à porte-monnaie magique, porte-monnaie de bonheur, multiplication, amour fou, folie d'amour, remise de rélaction, was de coach moto donc was c'est ça le rôle moi c'est ça la poste à chambali moto ce qui a monité na journée à la leste tout mon bal à la poste à chamwa c'est moto ce qui a monité la journée à la leste et kaka yango to sala ka soki muto za na nyongo na yo mais azomona ne mbongo mais moi za la courage à couper son bongo et ate yango ka to sala ka soki ba uti ko yiba muto eloko et azana posa eloko wana ezongela yango to bengi waswas et purification, protection, donc nous c'est tangami ya spiritualité, ya on mettre mille à salaka. Donc ce que bien on explique avantage, na désavantage à l'écam oyoyeli, ce que mon nous a d'accord, ton marché, ce que mon nous a d'accord, je crois que yo qui n'anzela na on a pena kambo n'anzela na. Et qui est-ce que mettre mille esprit à zapena quelques personnes au pays bakozali bakwa hollandais à l'écam on peut savoir bambote. Non, je ne pense même pas. Sauf madame Nanganda qu'on est la Pessimbote. Merci beaucoup maman Nabiso place aux alina Katiana vraiment balika en Pessimbote et merci aussi na Balbi qui nous faut appeler sa staff na Mbote vraiment Balbi qui nous CJ dit la vraiment un américain de au Congo et massa na Dani show Dani vont appeler Mbote et c'est le beau Yannick c'est le beau vraiment contrôler biso na miso na ça la même bien et la star Miss Nikki na appeler Mbote Christella Siala depuis qui sangani vraiment na appeler Mbote place aux et maman Diata Kabuya donc ya mingi na papa na biso Martin Fayolo et maman nga Sylvie de Bundes na katima de Bundes wana balobi maman handicapé ou soutenir rapé bande ko na ye maman igete bayaluka vraiment chez ça aussi équipe mbimba vraiment ya chaîne na biso pe na émission na biso plateau de tout le monde vraiment tokuta na bino à la prochaine et donc Doure ya Takabir mon ami na éviter balobi et jeune patron sola ka to sola ka pour ça bien bye.